Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Tolanda ki mate na biso ya mama pasteur. Abandi yake na banzembo bayuda. Ake na mibeko. Mikanada ye ya suka toyo kitobo bato salela. Pora mukolo wana tobika. Merci ba maman. Merci ba tata biso ba jeune. Dès to lexi fête ya mama Mwilo. Tike ete mapamboli tokene nango. Oyo nyonso toza koloba. Ba papa batu baloba ki yango. Dege baloba ka bolingo bibeko misala. Betap nyonso tozo sale lango. Niveau tokomi nango ezala makambo mingi mpe eza kozala biso ya minene. Eloko tosengi tokozongela $10 papa Mbenza. Dossier ya makasi ya kitoko ya minene. Makambo ya avion tolobeli yango. Oto uti kolekisa pe eza bingi. Ba bateau, ba avion. Après to kota la technique ya kolona pe robokola. Na luka ya place ezali mibale. Sekembisi. Mbata kuluzu. Misale ezali kuna. Oye na banzangu. Pemba. Place ya makasi eza kuna misala. Okepela lohozi. Misala ezali kuna. Oke na Kasai. Misala ezali kuna. Na lohozi Tandwa Congo. Sala minene za kuna Tandwa Congo. Equateur. Misala ezali kuna. Yango naka lobaka to kangami na bajene. Bao nyonso bayekola bisala wana tozala bango besoin tokokisa mokano ya papa. Tozali pe kuna na Pointe Noire. Likambo ezali kuna Brazzaville, Pointe Noire, Kai, bamboka nyonso eza na nzela train. Tinsanya makasi kozala kuna pana kulu kunzulu. Mais nyonso toza koloba awa toza en direct. Bana kunzulu tuyebisi bino to bana Brazza, Pointe Noire. Bosala musala ya monene. Oyo tolobaki tokotinda. Poto likola tozaka na bato ya mingi te. Tozosala bilanga eleki minene. Ba machine pe tozala nango. Oyo kozala ke oyo tolona ye moko alongolo yango na mabele.
Papa so parce que c'est là. Pas carte et salami kona. Ba photo makambo nyonso e bandokolega kuna. Pas carte oyo ba mouvement. Kola bino ba mama boza ebele. Ba carte na bino ba mama pesa commande kona na imprimerie. Zala jeteki, zala dirigeant, pied gauche, sala vous aucun repère en haut et pas émosus. Awa to salaki to somona motute. Kuna ndeko compléter bon pour la makambo mosus. Ce que nous aucun repère en haut et pas mosus. Nous avons traîné pas. Toyokane bien toyokanite. Pas responsable de mon mouvement. Oignon sur le tindaka et de la tricot. Kuna kaka na imprimerie. La kanki pako. To sengi de sus. Bino mama $2. Na mikolo yobo pesa biso $2. Daki mvuka na bino ndenga mozawa. Mutu na pesa mutu $2. Pour un GTK, $10. Oui, à ça, prêt à Pessanaye, pour te bambons, Oana, Pessanaye, pour te bambons. Jérusalem. Et il nous a dit que il a d'abord remercié toutes les mamans de l'église Kimbangis et les jeunes pour avoir assisté à ces festivités du 27, 28 et 29 avril. Il a dit que nous sommes tous bénis et nous allons rentrer dans nos villes respectives avec cette bénédiction. Et nous allons reprendre avec l'opération $10 pour la construction du barrage dans la rivière d'Mpioka. Nous avons beaucoup d'œuvres à réaliser, raison pour laquelle nous achetons toutes nos machines, bateaux, avions et autres. Et après, nous allons nous lancer à la technique dans les projets Tolonto Petobokola, qui est les projets de l'agriculture, de l'église Kimbangis et de la pêche. Et puis, il nous a dit qu'en Batakoulouzou, il y a un grand chantier, au Kassai également, et dans d'autres endroits dont nous devons cultiver, s'aimer et également élever. Et il a dit qu'il a lui-même fait la technique, il est lui-même opérateur. Donc il peut voir les défauts partout là où il y en a. Et il s'est adressé aux fidèles de Kunzulu, et notamment ceux du Congo-Brazzaville. Il leur a demandé de faire un grand travail là-bas, de ne pas négliger les travaux qu'ils ont là-bas pour l'agriculture du centre agro-pastoral de Kunzulu. Et c'est le 3 Congo qui va alimenter le monde, notamment le Congo-Angola, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Il s'est également adressé aux responsables de mouvement pour leur dire que nous avons notre propre imprimerie ici en Cameroun. Notre foi. Kotondo ba mama atondi batata atondi pe bilenge nandenge milulu ya mama mwelo elonga ya ye esili koleka solo na kimia awa omboka nkamba Yerusalemu ya sika. Nde apesi biso mabonza kitoko nde alobi moto na moto akoka bongo kozonga na mapamboli bipai ye asilaki kouta. Bongo na nzela misala asili lisusu kosenga moto na moto eteni ya zomi po ete misala miye ya Mpioka ekoka bongo kobanda pamba te yango nde ezali na ntina monene. Alakisi solo misala mususu oyo ekokosala bipai binso lingoma ya tata Simon Kimbangu epanzani kuna tomoni mingi na Congo Central, Mbatakulusu tomoni kuna na Lukaya, tomoni Luozi, totangi pe mboka Kasai, mboka Kisangani pe bipai binso oyo ye abongisama po na ntina ya misala. Kasi mikanda mina ezali bobele epai ya papa Mfumwambanza, papa oyo azali shima ya ye papa Mbenza Kiangani tata Songanzila na tina ete manaka oyo ya botongi ya nkamba mpe ya botongi bisika bandimi